Hello la famille Mboteli Bota, bonjour tout le monde. Awa tuwe kota la lupango oyo na yebike batu bele ba osipela na yango. Eza na 3 portes ya ba locataire. Dans lupango oyo awa to banda na pompe. Oyo eza pompe esika ezali. Lupango na biso dimension nango eza 8 mètres et demi, donc 8 mètres 50 sur 16 mètres. Na bandeli lupango eza 8 mètres 50 sur 16 mètres avec 3 portes ya ba locataire. Porte à liboso yango oyo tozali awa eza porte ya chambre salon. Donc bandako nyonso eza ba porte ya ba locataire. Donc dans le bien eza na 3 portes ya ba locataire. Oyo ndako ya liboso tozolakisa eza ya chambre salon simple. Donc awa oyo eza chambre salon simple. So tali bandako omona que eza bandako moko tokoki kaka kosomba lupango oyo et puis ko modifier yango to komisa yango na ndenga kilelo, c'est-à-dire ko komisa na ndenga kilelo eza to tia plafond, to tia carreau, to beti ba crépissage ya sika marambo changer. Et puis bomona mabele eza donc espace ezali mabele eza humidité, donc mabele oyo eza place eza marécagé te, donc terrain eza marécagé te, lupango eza très bien. Lupango eza bien, lupango eza mapango ebimisa ba maïté, donc oyo babenga marécagé eza ba oyo ebimisa ba maï, donc oyo ebimisa ba maïté. Et lupango oyo nde na lobaki eza na 3 portes à ba locataire. Ndako ya liboso yango wana totalaki awa toye na deuxième porte yango na coin awa eza pe chambre salon oyo ya bleu oyo eza chambre salon. Moi tokota na kati ya bandako eza te parce que eza bandako oyo bato bazo louer, donc ba locataire baza na kati moyen ya ko déranger bango kokota na kati eza te pona ko garder quand même ba intimité ya bato. Et puis ndako ya awa on ndako munene eza des chambres salon. Donc bandako nyonso misatu oyo ebimisaka $250 na bandeli. Bandako nyonso misatu oyo ebimisaka $250 américains. Donc ndako ya 2 chambres, ndako moko ya 2 chambres et puis 2 portes ya ba une chambre. Oyo eza espace pona kotala na sima pa ba voisin, no espace batika oyo tozali bosu ya logette. Donc lupango na biso oyo tolobi ezobimisa $250 et prix na yango oyo bandi koteka yango eza $30,000 américains. Na lobi bien lupango totie yango $30,000 américains. Lupango dimension eza 8 mètres et demi sur 16. Eza na 3 portes ya ba locataire. Mibale ya ba une chambre salon, na moko ya 2 chambres salon. Donc lupango yango yo pona toche awa en noir et blanc pona kolakisa ba installation sanitaire pona ba obazara sensible. Yango toche en noir et blanc, voilà installation sanitaire yango yo wana eza na gauche eza douche, na droite kuna eza toilette et oyo eza faux septique. Donc faux septique yango awa liboso na biso. Voilà, faux septique yango. Donc lupango oyo awa tozana commune ya Ngaliema. Na lobi bien. Awa tozana commune ya Ngaliema. Na quartier Musei. Donc quartier Musei eza na commune ya Ngaliema. Atubimi na ndenga libanda. Pona ba oba yebi quartier Musei te na Ngaliema. Benga biso to ko expliquer au quartier Musei eza wapi. Quartier Musei eza okoyela nzela ya DGC, tout comme okoyiko dans magasin DGC. Tout comme peut koyela nzela ya so de mouton ya pompage. Donc lupango na biso eza na koyiko loba 18e parcelle na Macadam. Na lobi bien lupango na biso eza 18e parcelle na Macadam. Et to bima avenue biso so to comprendre quartier avenue ndenge ezali. Donc wana dato lakisa na kati awa to bimi avenue yango yo oyo pona ba oba yebi eza hôtel. Espace bayaka bafandaka tout ça to ça pib na bangote, mais tozoleka tolakisa quand même en passant moi quartier ndambo quartier ndenge ezali tokoloba boye lupango oyo eza pona ba oyo bazalaka na posa ya ko investir. Donc oche $30,000 na yo chaque fin du mois ozozwa $250 américains. Et en plus wana eza na ba état oyo bandako oyo ezaleli na intelligence tozana yango soki osombi yango to modifier yango, c'est-à-dire toche
carreau, to tie plafond marambu kitoko. Donc eux ça veni bon monito on mélité to bimi déjà macadam donc place to télémia to pesi mukongo macadam. Donc awa to l'axis comme macadam ndenge ezali so au continuer OK tout droit OK saut des moutons et à pompage. Hein, so kiti bo tout droit OK saut des moutons pompage et na simalabiso soki omati donc to l'axapé so mati OK DGC magasin. Donc voilà un peu bonne chance na ba onions ba rosala intéressé. Merci à tous, bonne chance.